pourquoi je soutiens Tshisekedi. Faut pas me poser cette question pour la répondre au thé. Yo poso soutenir Moïse Katumbi, pas soutenir rien. Très bien. Il faut que ça va congolais que tant que on a ici on a 287 millions de dollars il y a peuple congolais. Au salaki na yango nini parce que Bukangalo nous alité. Non, nous ne pouvons pas attendre ces années-là pour être beaucoup de faire mandat pour la constitution. Donc dès que un vrai pasteur à Congo il bosso eza fachi. Berger il bosso ezaye. Nganga il bosso ezaye. Avant Léopold Betama tu vois que Ndakoluka yende nganga parce qu'il a le pouvoir ancestral reconnu par la constitution. Échec Yandeko Bumba na ville à Kinshasa, ezali échec ya IDPS. Voilà, merci beaucoup amis téléspectateurs habitués à Masolo à Congo Télévision, tout petit nombre de partout, vous avez l'édition spéciale avec monsieur Moïse Mbouy, l'homme de sondage positif. Merci à ma compatriote congolais, nous sommes à la diaspora, merci à ma chaîne partenaire, nous sommes au magazine Moko École Congo démocratique et à la révélation à solo amis téléspectateurs, le lot choqué, tu es belé, mais vous avez la révélation parce que le sujet autorité quelque part, ouais, vous avez vraiment le sujet, vous allez un peu de partout amis téléspectateurs. Moko a invité Bosengaki à Zongeli Bino, Moko Mwalelo, Tobaki Tetrozalanaye, Messieurs Junior Mwanabouté, Azali Bongo, Moko ya président, il y a jeune, il y a club, tu sais qu'il c'est Aïe Lelo. Quand on soit là, moi, Mouké, n'a nous amis téléspectateurs, parce que vous voyez, une émission, les gars qui n'ont pas qui. Qu'est-ce qui bloque encore nomination et mandataire, amis téléspectateurs? Est-ce que Constitution, Mibekoli, qu'on dit est bloqué? Nomination et nouveau mandataire. Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est-ce qu'il y a causé la changement, modification à la Constitution pour que le mandataire a Sikabakota? Dossier est allé Jekamine à Zozo Ngaliso amis téléspectateurs. Mikamo est allé équipe ya gestion à Jekamine et Singeli Tolo Melango. Ce qui tolo bité, toko sunga mo konti ambo kate Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Neko Daniel Bumba, bravo nae amis téléspectateurs. Totolo bao, échec total. Likambu ya bambouteillage. Ba son siniko Daniel Bumba azako sala awa pona ko si ça moi système ya bambouteillage. To beta masolo nangwa parce que toko ka dana ba caméra cachée. Likambo etali financier ko le gouvernement central andimi ko pesa lisusu. Mosolo. Nandeko Daniel Bumba pona banzela ya Kinshasa o ebele bukani ebele si ebebi ami to spectateur. UDPS ni les aïko les kana UDPS. Premier vice-président et Assemblée nationale. Augustin Kabouya. Est-ce que Zali na Baldongolomi soit koluka toujours ko bebisa image ya parti politique mana. Remaniement maman je dis te tuluka tumino est-ce que sengeli ya? Est-ce qu'il faut remaniement suya parce que tout le monde va ministre belé va se démarquer ba ko sala musala bien. Likambo Etali DG Miguel Kachal Katem. Ma compatriote congolais, ma millionnaire a quoi accompagné par l'allemand Viluzan à Chata Mokonzi école Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo to ko sola ngwa wa mes téléspectateurs. Oni pepe lisusu na bilelo toye to ko simba pena mwa muke to ko sola masolo Italie onip to ko sola masolo Italie défense to ko sola masolo Italie Ndeko Vital Kamerhe lisumu na ezai ni mes téléspectateurs. Je pense que ma sujet Zali Ebele m'a invité na biso na timing bien respecté a ba ne to aussi ma sujet comment pour te bien couper ça ba détail par rapport ya Masolo Mana. Je n'ai pas de te pêcher sous oui madame Masolo Congo. Merci beaucoup Ndeko Moïse. Très bien. Na sepelaka na ba émission na yo na sepelaka na ndenyo informaka ba imboka. Très bien. Lelo na lobi to meka ko sosola to meka ko lobela ba point oeza ko sala biso pasi na motema na ba collaborateur ya tata mokonzi o ba ko nyokola makanisi ya chef de l'état ba projet bino moko bomoni spectacle oeza ko selema na palais du peuple. Très bien. Ba to ba ko condamner Vital Kamerhe pourquoi? Mais Assemblée nationale musala nango ezani. Très bien. Ko surveiller gouvernement. Ko proposer ba loi oyo gouvernement a koki ko appliquer pour que mboka na biso et kende liboso. Très bien. Mais il y a moni kokoso. En tant que président de l'Assemblée nationale akanga maboko et bande konanga ya IDPS les communicateurs vous devez quand même avoir un peu de respect envers la personne du président Kamerhe. Très bien. À ma qualité du président des clubs de jeunes tshisekidistes, j'encourage et je soutiens. Très bien. Bah initiative nyonso ya président assemblée nationale. Asana soutien na biso. Babia ko kine ko la mukaba dossier c'est là qui nango ndeko Nicolas Kazadi. Est-ce que Vital Kamerhe a des problèmes particuliers dans ndeko Nicolas Kazadi? Ndeko nanga ndeko Kamerhe atali Nicolas Kazadi aloge azana ba miyo efandi na cimetière ya Kinkole. Ba miyo kili oyo a détourné a yibi na gouvernement. Très bien. Est-ce que makambo ya kale voilà selon jino mon abouté parce que je suis c'est qu'on a biso. Et tu sais que dans Mulumba litna ezalaki nini? Ezalaki nini? Bato babandai ko banga ke soki tu sais que dans Mulumba mémoire
akamati pouvoir akobanda kolanda na oyo ayibaki na 1990. Très bien. Parce que ezali mosolo ya mboka. Mais ce qui Vital Kamera tali ba o news mais comme Nicolas est-ce que ça même ata 2 ans na ki moyibi na ye asali 2 ans donc mosolo ana ezali okende wapi soki ke basali ye enquête ba trouver que a moyibi ba luka bandaku na ye bakanga ba bien na innocent l'état se saisir nango bakamata ta mo ndambo ta 20% ya mosolo oyo ayibi bozongisa na kesi ya l'état. Le quoi tu le dossier de Vital Kamera parce que basali on a pour contrôler Moussala ou bien bien Assemblée nationale mais moi ce zolo ba mapé na côté ya Jekamine na biso ndeko. Est-ce que ba DG wana équipe mo ba Jekamine ba ko bengi sa matepe na kisasa batali sa ba compatriotes congolais gestion yo yiki kyotoko kana entre je sais pas moi les PCA DG ba DG nyonso wana justement parce que tata mokonzo école linga simba stylo pour na kopesa ba nomination na ba nouveau mandataire. Ndeko Moïse likambo ya Jekamine eza pumo. Très bien. Eza place mosolo penza ezali. Place nyonso mosolo ezalaka. Soki mutu oyo aotaki na éducation ya kimoyibi, aotaki na éducation ya mabe, bapesi ye ebonga wana akosala toujours pona ko détruire li ba initiative et pona ko sala makambo oyo ezali kokenda la rencontre na vision tata mokonzi ya ekolo. Problème ezanini na kati ya Jekamine. Très bien. DG ya Jekamine vision na ye ezali vision ndenye moko te na ya tata mokonzi ya ekolo. DG ya Jekamine Monsieur Placide bawo mosusu batikali bakomi siko eloko ye kosala ke bazala lisusu bomoko te parce que oyo mosusu alobi te ngai faut na remplacer Placide na ya na kisasa na tambola na mosolo. Très bien. Oyo mosusu ngai faut na consolider kaka place na ngai ki PCA mutu na yokelaka mawa mingi na ba enquête na nga ona salaka ezali Monga Ludovic azali DG jeune wana pona ye musala kaka na kozala l'écoute ya coaching ya tata mokonzi ya ekolo. Ezali reprocher pe na makambo ebele DG musala oyo club de jeunes tshisekidiste sali na ba enquête ya Jekamine to déboulonner ba complot kilikili. Très bien. Pona kotalisa bosolo na président de la République. Complot ya liboso erba yoki. Allez-y. Ludovic Monga a pesi ba drapeau ba insigne pour la visibilité tata mokonzi ekolo na IDPS. Ba motoyo abandi mabe. C'est-à-dire bato balingaka te motoyo aza ko aider parti lokola IDPS oyo autorité de référence c'est le chef de l'État. Très bien. Yami balé. Soki oyena likopa na yo copie ya baramble ya kimoyibi. O pesanga kare minye boy. Ludovic, il faut atuna. Parce que Mouto, Bango Baza qu'on représente chef de l'État. Est-ce que Kare Minyo, Yonde Otindi Mouto? Est-ce que, au comment, Batumosusu, pour la Kotanga Bakombote, Balabite, Mono Yazali, Oriye. Babenga Gaye Moine, parce qu'Azali jeune. Mais attention, jeune Wana. Voilà. Très bien. Ndeko Ludovic, félicitations. Et c'est-à-dire Nzambe na yo asambelaka a sauvé na makambo kilikili. Na ba tentation, c'est-à-dire les gens ont tenté même de toucher vie na ye. C'est que moi je vous dis. Batiki makamotali profession. Je vous dis, il a même le téléphone comme ça. Bakoba ko menacer. Yo mukolo facha kolungwa. Très bien. Na yo pe kolungwa na katanga. Mais il est là, Fachi Azali, chef de l'État, les institutions, et Tikalaka. Mais Batunde Balekaka. Très bien. Ce qui est président, mon soit aïe, à mon que Ludovic a salé qui moussala na kitoko. Mais à cause de ça, peut-être na bon, soit à recommander ça. Très bien. Mais na kosenga na batu ebele ya Jekamine. Allez-y, c'est ça voilà. Mosolo est ambolaki. Ba réunir même ba député aux Omonoi. Juste kaka qui ba député, ba la peine à même mise. Ba député espace Grand Katanga. Très bien. Bazala na même mise na Jekamine. Ba influencer tata mokonzi ekolo. Pour qu'il y ait la rencontre na ba décision à kitoko
mpona korelever badefi ya jekamine bazwi baassociation basalela monga Ludovic, y compris même l'INAFEC que vous voyez. Moi personnellement nakita na Katanga na félicité ndeko Zazou, le président ya jeunesse ya INAFEC. C'est un président vraiment qui a formé penza bilenge. Très bien. Bandeko wana to solo lina bango ba ebisinga talaboy baboyi kosala marche contre Ludovic parce que bakutaki ke ndeko Ludovic azalaki na ye na ba accusation nyonso azalaki na ye innocent ba utiliser ba association ebele. Quand je faisais de va-et-vient na espace Grand Katanga, ces alliés pour nous déboulonner le système. Pour nous besoin agiter pourquoi. Si aujourd'hui le chef de l'État a considéré Ludovic Monga, mais il y a bien c'est par rapport à Moussala ou Ludovic à Okosala. Bon, baby Samosolo na binoté à Kosala ba démarche soit pour nous déboulonner Ludovic ou soit pour nous que nous ba voter bino et ba nommer bino plutôt bon à la ba DG. Le chef de l'État a nommé Moutou selon Moussala ou Moutouana Zakosala. Merci. Donc, Bozala Nabino, Bomelama ya Pio, Ludovic Monga, Batebele Bengi, oh, Zakobele, il est en bonne santé. Très bien. Nzambe na Zako Batelaye. Merci. Ba marche nyonso bato balinga ki basala et quoi na mai. Mais est-ce que Toroki n'a même contesté Tozaï na Ango? Moi, je suis Miguel Kachal Katem, est-ce que le pas de la DG, les aliments évaluation de ça par rapport à la directeur général, un établissement public, est-ce que des coups opposés comme on a, c'est que une vision tata mon continue que l'auto Miguel a été pour ça la mamozali va te voir la campagne 2028. Premièrement, na voyé bisaba imboka que DG Miguel a un objectif moko. Très bien. Il y a quoi aider Bilenge, ya koyede jeunesse Nabiso ya Congo. Très bien. Miguel Kachal alingaka d'abord politique. Très bien. Ce qui va tout koloba ke ba action yo sa ko sala juste pour que a préparer campagne na 2028. Batu balongola idée wana. Très bien. Azage j'affirme et je confirme que Miguel a ko tambola na image ya tata mokonzi ya école. Très bien. Bomoni bino moko ra au banque, bomoni moko ba institution ebele, ba ye ko féliciter yi. Très bien. Pe ba lobby ba ko accompagner ARSP. Si les États-Unis d'Amérique va payer voilà. Diplôme moko ya bon manager qui d'Afrique. Voilà. Bon, très bien. Nous sommes tout parce que Miguel premièrement est sincère et honnête envers le président de la République. Très bien. Envers la nation que Miguel est en train de servir. Très bien. C'est ainsi que nous avons jeunesse, bientôt là, le club des jeunes tshisekidistes avec le communicateur ou le parlementaire de l'UDPS, tu as déposé projet pour que Ndeko Miguel ait expliquer Bakinois. Il y a Salaki dans l'espace à Grand Katanga, ARSP, Nicolas Kisanine. Très bien. Avantage ARSP envers la société biso tozali projet tokende ko déposer ango parce que il était en déplacement tokende ko déposer ango pour que bande ko ebele bazali ko attaquer Miguel parce que ba yebi premièrement fonctionnement ya respecté pour que Miguel a aidé pe jeunesse wana ce n'est pas toujours la RSP n'est pas seulement au Katanga. Très bien. C'est ainsi qu'il faut Ndeko Miguel a longola d'abord idée. Il y a pas Congomani nyonso que l'ARSP est national et zali provincialité parce que batebele bazolo Miguel yekaka katanga comme ça katangé donc aolinga lisusu bikolo mususu te. Moi je vous dis Miguel a d'abord à combattre d'abord tribalisme alingaka tribalisme tamukete. Très bien. C'est ainsi que tu saisis na occasion wana il y a ko déposer projet Nabiso, il y a séminaire il y a 2 jours. Très bien. Pour que Ndeko Miguel aille peu ko solo pe na bilenge. Très bien. Ba jeune pe singeli ba yeba. Ba jeune pe ba yeba. Sous-traitance lingi ko la kisanini. Avantage ya sous-traitance. Ezali nini. Tata mo konzolobi 50-50. Donc en tant que jeune, nous demandons aussi quand même de discuter d'une manière officielle. Pe
na ba effort oyo asali toko pesa ye diplôme de mérite na trophée na ye en tant que parmi ba meilleurs DG oyo tata mokonzi anomaki. Merci Naé Mwana Congo Miguel Kachalkatem. Je pense que Zali président ba bilingue hein ba jeune club de jeunes Tshisekedi voilà on est allé démarche bazali ko ça là je pense que ministre nani directeur général mana azarape maboko ya kofungwama ayoka bato banso yoka bandeko parce que Zali toujours l'intérêt à retomber la bendele ya ekolo kotalisa na ba congolais partout. Je crois que après dépôt na bango to ça les fonds tout le capé directeur général mana to mekapo vous en micro na son des cloches par rapport à l'initiative au bandeko bazu mais na éviter ce qui m'a télé les pays nous on n'y pas ndeko na ngai oyebi bato ebele bazali koyede tata mokonzi ya ekolo te parce que tolingi pouvoir tomilingi kaka ngai dossier ya ONUP allez-y bazali koakize Richard ke adetournaki mosolo projet oyo Herba signaki yango DG Richard Ilunga ba suspendaye depuis mars 2023. Suspension est jusqu'à premier trimestre 2024. Mutu oyo abandaki ko jouer, c'est-à-dire ko diriger ONUP ezalaki DGA 15 ans. De mutu abandaki ko kamba ONUP. Yenda signaki contrat wana. Mukolo chef de l'état baki ko pesa ye carte. Ezalaki 15 wana. Oyebi parfois le malheur est bon. Pourquoi je dis ça? Très bien. Soki na moment wana. Richard azala en fonction. Très bien. Balingaki ba pakola ye buzoki. Mais azalaki na été. Très bien. Mais tala ba publication na ba réseaux sociaux parce que ba yoti ke tata mokonzi azako nommé ako signé par ordonnance ya mandataire public. Qu'est-ce qu'il faut? Tout ça la campagne à diabolisation pour que influencer quelques acteurs politiques. Ba besoin Richard qui est parmi les fondateurs ya ONUP bachaye Mupanzi. Mais kuna bango échoué. OK. Batouana bakende ko salier na nanga. Place na bango eza na ONUP te. Très bien. Allez na M23 et je vous dis en passant le M23 bientôt tozali ko silisa bitumba wana. Ça c'était une parenthèse rapidement. Très bien. Nakoya bisabino boy. Allez-y. Nakoya ba rétablir Richard Ilunga. Et loko liboso asali rapport et pas tata mokonzi ekolo. Très bien. Qui est contrat oyo et ça un avantage na bisote. Chef de l'état mayele ya boy. Yango nde babande kaka Congo ekokende liboso nini kaka diabo. Et le président a donné les instructions. Très bien. Il y a déjà ONUP, il y a qu'on résilier contrat wana. Très bien. Parce que contrat on est allé na potopoto. Très bien. Potopoto on est où tu et pas à DGA. OK. 15 ans na ba Nicolas Kazadier consort organisé na kati ya nde konangai mafia wana. Nde RK ka résilier contrat ba blamusi déjà balance roquette. Bitumbi bandi wana. Okay. Mais il a sauvé la République. OK. Parce qu'à Pessi explication n'a pas le chef de l'État. Talaboy. Et le président dit non, vous avez totalement raison. C'est comme ça, ton résilié, on n'est pas résilié. Contrat wana et Babandeli en zéro. Et je crois que bientôt, le DG Richard travaille déjà avec le ministre de l'Intérieur pour faire les rapports. Et pas à Tata Mokonzi Ekolo pour que bakamata entreprise ya kitoko oyo baye na mafia te. Oyo koki ko accompagner ONUP pour que basala auto bengi recensement mutuna mutu a pesa ba pesa e carte d'identité. Le DG Richard oyo a pesi ba initiative alobi voilà comment ngai na kosala recensement nanga. Ba soda ba kozala na rubrique na bango. Très bien. Ba enseignant bakozala na rubrique na bango akati yango na 10 piliers pour okende nango bango ba élève na nen na bango ba fonctionnaire na nen na bango mais o mususu wana azako kende ko luka a déboulonner Richard Mikolo est-ce que epite que cimetière ki ngolo Mikolo ezo succès
bango nyonso bakomi kaka tinkoli bakie kaka kosimba ba mystique pour que babima na baordonnance oyo nde tata mokonzi akomprenaki déjà que mafia moko ezali assursoir nano biloko wana ayokeli biso bato oyo basali démarche oyo badénonce pour que chef de l'état assursoir d'abord banomination ya bamandataire public je fais partie na bato wana. Merci à Junior Mwanabute. Donc mpona makambo etali onip moto oyo il faut baakize ezali 15 parce que yé na moment wana nde moto azabande kosala intérim balongola bosoto na bango na kombo ya Richard Ilunga. Nous mettons en garde ba tambourinaire de tente tambourinaire oyo baza kosala campagne ya lokuta contre le DG Richard et bientôt d'ailleurs toko pesa ba vérité na ba preuve na yango. Très bien. Je crois que tu as une émission. Merci à Junior Mwanabute, amis téléspectateurs. Tous avons évolué. Molo Ponako, si ça m'a solo à Kongam Komalelo. Mais n'algi mouketo sur la pema matali batourné au moins boka maître Guy moi vite à Kabongwazaï ko sala ministre la mission de la défense et ancien combattant. Beli bako été ministre batourné zaï ko sala wana izaï ko apporter le comment côté ministre ba poser là na masolo mosusu mais ministre a ko la mission na Kambotali ba descente ministre a ko la mission na Mambotali ba visite ko tala pasi ya ba soda ko tala ba veuve ko tala ba orphelin. Est-ce que vous avez ba mission attribuée dans des konabiso Guy moi vite à Kabongo ministre Ndeko Moïse ngana oko mituna. Très bien. Ministre ya défense mondial vite. Azalaki soda par exemple. Tonani mbaye nyonso mondial vite oko sala. Mondial vite akosaki biso. Akosi aza civil. Ndoka nde change segero mulumba tinde na formation. Mondial vite akomi aza général. Pour na kota la même détermination otambola na ye. C'est militaire. Parole na ye des fois ba militaire. Akosi bato aza avocat. Ndoka nde aza militaire. Yonde au commissaire militaire. Na commissaire militaire parce que c'est ça. Ministre de la Défense avant au attaquer. Au attaquer. Ba faille. Ba misisa ya malade. Il faut d'abord au sala autobengi enquête. Très bien. Oyeba makambuna espace ya Grand Katanga. Insécurité eza kosila te pona nini. Très bien. Ba généraux ni ba kosala musala, ba colonel ni, c'est-à-dire ministre de la Défense a boyi biyo kela mwanza. Aliye moka palper du doigt sur le terrain. C'est ça. Très bien. Et il y aura des retombées à un niveau terrible. Très bien. Et j'ai compris pourquoi le président de la République a nommé qui Modianvita na kabakata ya ministère wana. Très bien. Njokanda yeba ki Tshisekedi wa mulumba a formé déjà Modianvita bandakala. C'est-à-dire na imperium. Oh ya Tshisekedi aloba na 2011. Très bien. Parmi bato bakenda formation Modianvita azalaki. Même Bitumbo Zomonana. Depuis Modianvita a comme ministre de la Défense, le FRDC bazali ko répondre chitoko. Oyo kakalisusu ba vidéo ya ba militaire ba okolela ke baliete na front. Oyo kakalisusu ke o soldat zangi crédit. Ba vidéo tout monaki ba militaire ba c'est-à-dire priorité à ministre de la Défense. C'est l'instruction du président de la République qu'on sala ba réforme à tous les niveaux en matière ya défense. Nde mo d'invite à Lobaki comme Katanga ezalaki parmi ba ville oyo Corneille Nanga a ciblaki yango. Et surtout Lualaba il faut attendre non ko s'enquérir à la fonctionnement ba militaire des abonnés et à partir de là à sala maintenant rapport et pas chef de l'état de bazui sikoyo ba décision. C'est-à-dire descente naie le club des jeunes Tshisekedi ezali ko féliciter, pour soutenir la démarche de son ministre de la Défense. Yami Balé. Très bien. Il y a d'autres institutions où ils ont travaillé dans le ministère de la Défense. Moi, j'invite à attention. Moi, j'invite à Malamou. Très bien. Oyo kokiko yamba moi j'invite à Zoseka. Na koseka wana moto laki se stratégie na searching sigiro molo. Très bien. Koseka wana après ce qui a kanyi minu na ye yebaki makambo ebele. Pourquoi
je soutiens Tshisekedi. Faut pas me poser cette question pour répondre au thé. Yo pose soutenir Moïse Katumbi, pas soutenir yé. Très bien. Il faut que ça va congolais que tant bachako na isika wana 287 millions de dollars ya peuple congolais. Au salaki na yango nini parce que bukangalo nzezalité. Nous ne pouvons pas attendre ces années-là pour le été beaucoup na faire mandat pour la constitution. Donc ndenge za na vrai pasteur à Congo ya liboso eza fachi. Berger liboso ezaye. Nganga ya liboso ezaye. Avant Léopold beta match faut que ndako luka yende nganga parce qu'il a le pouvoir ancestral reconnu par la constitution. Échec ya ndeko Bumba na ville ya Kinshasa ezali échec ya IDPS.